Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de okota mabe na kata ndako pa maladi kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de Kana Hero Kolanda, émission en femme sage. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Ba commentaire, ba critique, ba j'aime Nabino et ça langa bien. Y'en a nos s'abonner te maman. Maman langa, s'abonner kuna yaya. Utala kangai, mute mango ya nenge ni lokangeni ngati sikozo linga ko s'abonner te. Nazo kamo, nazo comprendre te. Pour s'abonner kuna yaya. Moi si kitoko, mobali kitoko s'abonner kuna et ça langa bien. Tant que vous bénéficiez de ma lubalanga, vous pouvez bénéficier de l'abonnement. Vous pouvez bien. Tant que vous abonnez, vous avez en tout cas, vous avez une femme mariée, vous avez une femme mariée, vous avez une femme mariée, vous manifestez dans les commentaires, dans les j'aime. Il y a beaucoup de nga vana bande émission nga la préparer que émission nga na orateur ko sambela parce que yo za la béni na sala kamba mote na leka bona préparer que émission nga na lo sambo parce que naza mwana nzambe nyoso liboso nzambe nyoso na sima et lelo lingi na sambela na bino elongo na sambela kinga moko mais lelo na lingi na sambela na bino elongo to sambela Seigneur to pamboli yo to pesi yo merci pour na moment kitoko. Oh sepeli to mona na to kuta na nzela ya télévision na nzela internet oh bala ba femme sage ni bala ba homme sage bazolandanga nzamba lola tika nyoso oh bako bénéficier na nzela maloba ezala béni kolo maloba na biso et rendre gloire honneur et pas na yo car nenga balani na mobile na yenzambe moi si mon côté bima na nzela moi si alelisela ngaye moi si mon côté ba bota ye aboto elanga ye mobile tika nzamba lola o a permettre ki obala libala bino kende musika na kombo na Yesu Masia amen. Amen. Ebi que pesinga amen. Merci beaucoup. Nzamba lola apambola biso. Ba femme mariée tozo raté. Ba sema bala. O ba bala biso. Basi o mibali balobi te nga penza en tout cas na lembi vie na lingi na s'engager na mwasi oyebi ke mama mobali azaka charge mobali aza charge pour na mwasi eza chose peut-être eza facile te yeba ke ndo oza wana mobali aza charge munene pour na yo mobali kozala mwasi za charge te eza sens ki responsabilité tant ozala mwasi ezolakisa biso ke oza responsable mais lelo toza kaka na masolo tozo solola yo moko yeba soko oza responsable soki oza pe jeune garçon to yeba onka awa ba mama to kozanga ba bombo te na kati ndako moni bombo oyo mundele mutasali bombo asali bombo oyo eza na ba tant ozolia bombo munoko za la fraîcheur tant olo ba pemela mutu mo odeur wane sala bien mais bombo oyo eza révélation maman lolo moni bombo oyo eza révélation maman lolo yango bomba te kala bango la ba supermarché na ebite sope na poto ezali na ebite mais eza lango zalala mais quand dozo monaka bombo oyo eza la makambo ebele bombo oyo salaka oyo maman Lydia lobi eza lango kisi te eza seli loba nguya ya nzambe pe salaka tala nazongi na bible ba mama nazongi na bible natali ku tous les 4 sortes aveugles tous les 4 sortes aveugles na bible nzambe abikisaka bango nzela moko te nzambe abikisaka bango pe ndenge moko te c'est-à-dire quoi nzambe aza nzambe multi système nzambe aza nzambe ya pe ya monotonie pété aveugle na aveugle musu nzambe asimbaki ye abiki mususu sengela ki nzamba sani obi mystère wana eza caché moko mukolo ezali pe malolo à côté ya nkane na masala makamba nzambe nanga na koteya na ozwaka image na ngai na ye nango to comprendre
tokoyeba sikoyo makambo nini ebombami na mystère wana. Nzambe na bonzambe na ye azaki pe capable ya kosimba même pas parce que tant to moni mwana oyo azalaki animé na milimo mabe oyo ezalaki ya épilepsie. Nzamba simbaki ete Yesu masi atelemaki. De moi sante ka mutu aza liboso na nga aleki nga makasi abikaki. Siko pourquoi Yesu masi aki ko simba aveugle na misu. Akoka pe atelemi aloba ezaki na pouvoir maloba akoka pe ko loba misu pe linga ko mona. Pourquoi eka ko simba na maboko asimba misu poani. Pourquoi zoki cracha boki na mabele asala ngo potopota tie na misu pona nini. C'est-à-dire batu na batu bazana ba vision na bango o nzamba pesa bango. Yo soki nzamba pesa o vision la yo sala vision o nzamba pesa. To linga te to kota la makamususu. Ezala ngo bombo o mundela sali. Nga kaka révélation na nga la femme sage na zuka bombo oyo na sambeli. Na teka ngo ba de porte quitter. Na teka ngo uniquement kaka la ba femme sage. O baza ba marié, o baza ba fiancé reconnu. Oyo pe alingi na ebuzo bate na relation na ye. Eza na ba rôle belé jouera na bombo oyo. Ozo rater, s'abonner, aimer, partager kuna ezala bien makasi. Yo na notalité en tout cas to s'abonner. Na pesi merci na ba o nyonso bozo landanga o bozo talanga nzamba lola pambola bino. Pe o bolekisaka commentaire te. Boza tellement ebelé moyena tanga na ba kombo ezate parce que TV zangunga. Na mona ba commentaire na bino esalanga penda bien makasi. To continuer ko commenter kuna nzamba lola ozanga te ko pambola yo. Nzamba lola aozanga te ko batela nga yo. Ezaka bombo te. Nazana ba biki, nazana biloko belé o c'est leur révélation la nga ko la pesanga. Malolo nazala kaka la ba émission boye kaka ba émission te. Je suis servante de l'Éternel. Je suis servante. Ngane naza boye malolo, maman langa pambolanga na âge à 9 ans. Maman langa pambolanga na âge à 9 ans. Apakolanga mafuta maman lang na 9 ans, paix à son âme azati. Akufa molimo ne pe na kimia. Na âge à 9 ans ba tchanga mafuta. Na âge à 9 ans maman lang sakaka likolo nanga. Donc naza servante de l'Éternel. Naza ne loko ko pesa yo muto otalanga, naza ne loko ya makasi oko bénéficier ya opesa yo. Donc yo tango mona nga émission non oui. Émission nanga eza oko bénéficier nango émission nanga ko mema musika émission nanga nzambo osani ozanga te ko pambola yo tozala pona ko bongisa parce que ba femme belé ba femme mari belé bazo lela na kati mandaka mabala bazo lela nga na félicitaka ba couple nyonso o balobaka mobala mwasa mondelaka mobali ba couple na ndeza kito ba mondelaka mibali te eza nde bolingo yo te mo okutana na lion ozaka na mo a dire na kati ya ndako te yo zaka rideau ya ndako ozaka pot de fleurs mibali nyonso o bazwaka décision so ba consulter basi na bango eza libala te yo te mo oza wana lokolo tanga ba classe ebele obala mwasi aza diplômé est-ce qu'on balaka mwasi na aza diplômé pourquoi obalaka ye po manipuler na kati ya ndako obalaka ye po comme esclave na yo obalaka ye po comme mwana bitinda na yo obalaka ye po na comprendre ka phénomène wana ti mama tango abalaka yo seke yo koki yo pesadi oza très important yo siko temo yebite o mitika no nyonso lokola na balaki nga na botaka kaka ota na temps ya obongisa nzoto te parce que ozaki pot de fleurs longone na basi nyonso babaka amonelaka mibale eza question na te ande bolingo nde bakutanaki siko yo mto okaka bongo mama bakisa losambo parce que diable alinga akotikala ka pe kolinga libala ta mokolo moko te diable alingaka libala te aotikala pe kolinga libala te parce que eza mibeko ya nzambe eza institution divine lelo tala modèle ba make-up ezali mama o eza beauté te make-up hotel pena mutu boye non asemaki te ailong mosusu tango komona elisusu penza obosani o mundele nini mama plupart bato bazo bwaka mama kasi na make-up wana bazo no babali te sur 100% baza 80% non babali te 20% tozo potana ndeti nga pena make-up non na tete jusqu'à la make-up non na tango ti toko chaka ba pour ba beauté naturelle ba beauté normale ba beauté bandako ba make-up non to tete
siko 80% bazota ba make-up wana baotela ngo nini pe lelo ba jeune fille balingi su balinga mibali na bango mokoti bango baolingaka ba homme marié mwasi nyonso ozana na âge elengi oza na âge fleur même si okomi 40 ans ozobala mobali aza homme déjà aza marié oza maudit ozobebisa génération na yo tant ozobala déjà deuxième femme wana ligne na ope mobali balaka ba deuxième femme no balaka deuxième femme yo siko na o comprendre te tant ozolinga tata na aza déjà marié akobala otona ndako okanisa nini yo suki kananga azobala deuxième femme alukelo pe troisième femme alukelo pe quatrième femme siko yo mama bina botaki opozaka na sima baninga na comprendre ka ote ebela kitoko nzamba pesa wana o mabina zwaka ta ko kemba la maternité pour ma balo deuxième femme do tulaka boye o tulaka muninga avandi a consommer mobile ya le yo pongo sa no diembela na sima na mama pourquoi baba passe temps na vie boye non po botité ya solo wana o lingaka ko bala on marié ya poani pona nini mama no boti na ote oke ko dinga makala mobala batu yo kasi mwasi wana atiko kimia atiko les mais mais misuneza eza malédiction a fina yo omone bisika tozo baby sa venir à bana biso tozo baby sa venir à bana biso pourquoi mobile temps ba kemba na mwasi no yo zalate tanga nyoka mala mwasi no zalate emsu mwasi na ya linga ka esatane loko moko te na vie ale yo siko ye ba bote na poso che bele nzoto ozala ngo ba bassin ba pomme minene pona mobala batu moza modi oza modi kitoko nyoso na luka mobala yo moko ya mobala yo moko eza na assurance moko mobala yo moko e a goût mama mobala yo moko ya kitoko ndebwe mama tika ba pasta wana ko ya tika ba pasta na o mona pe ozala mobala batu yo poke église ozo sambela o parler pas langue alanga ne bloqué au ta gorge ngana o comprendre mikolo te on la vela mutozo naza chrétien na sambela ka metala ba stati on la tela biso ba body mabumu polele azo yemba pe nzembo nani ya ba musicien profane maman tala minoktoza nous sommes sauvés pour servir l'Éternel toza sauvés pour te servir nzambe toza ki consacré uta na libumo mama la biso. Donc, nyonso ya yo eza réservé par l'Éternel. Siko yo, ka munoko ozo sambela nzambe ozo adorer nzambe. Ka munoko ozo adorer mokili. Finalement oza wapi? Oza nisho, oza nifra batu wana na Bible tolingi bango te pe bazate bisika bango la Bible ezate. Bisika bango pe na royaume ezate. Yo oza malili te. Yo oza moto pete. Siko oza nani? Oza mutu te. Lelo soko lingo ye baba identité ba pagano parce que ba pagano bango na ba bomba bi na kati église ba chantre ba pagano bango na ba pagano mo mutu muso ya na église ayaka ndoko sambela te kaka po yemba po ani ba concert ezali ba sortir ezali ba voyage ezali ba pagano ba sopanya ba chorale ba pagano ba sopanya ba musicien amoni ke makamanda mezo futa tika na ko malanga ko yembela nzambe na abomba minde wana yango somo na makambo ebele zo salama pourquoi batu bazala nous sauver pour na ko servir nzambe te ayaki na ko yembela nzambe pour na bomba mamoni so boka mina mokili bako timbela ye kele le na fête omona penzako to kenda ka ba fête nga pena na kenda ka fête pena na zela père ko le na lié na pesi cadeau na lié ali na poka na seni donc makambo esila nga pe na kei siko po yeba pe na identité na bangoko na fête mo na pe na chrétien o pasteur pe atela ke motema bazali ba pasteur pe batela bandimité ba bazali siko yako zo na fête azo ma obi na nzambe moni o nzemo na zo mo na ngo so ba na ni na faire ba cadeau oka so pe ni banzemo ngo sonyo yeba das chantre penza yona zo gumba mazo bina penza ale na sambelaka o sambelaka to mo pagano tout fait mama munoko esambelaka nzambe ka munoko nezo ma ba sotis ezo ma buzoba mabumwana tala Pierre alobaka te ke nazana Yesu Pierre alobaka te attitude ya Pierre ne sala ke ba reconnaître que Pierre azaka na Yesu siko yo
oza chrétien mais libumu jusqu'à là ozotikela batuka apolele mibala batuka yo ozobimaka la mibala ya bato yo na dimanche koyemba na église samedi olali na hotel na marié na homme marié mama oza maudit bafemme marié tozolala soki tomoni ke mokolo na mbiasi eza na ndako osambela te mobali bakangaki kaka na losambo bakanga mobali kaka na losambo bakanga mobali esika mosusu te soki oza na posa ozwa badetail ya bombo oyo parce que eza basekret na biso basi moye toloba ngo na kati ya télévision eza te mibali bakoyiba bapapa homme sage bakoyiba eza secret na biso fo tosala yango akulisi yo moko yebi ka nde tosala en tout cas tosabone to aimer to partager bacommentaire bacritique eza vraiment très important napesi mbote baoyo nyonso balandaka ngai bambote na bino nzambe alola azanga te kobatela bino e napesi mbote na les grands caméraman Enoki Tawa bambote ne yango wana napesi mbote na Papushi papa na Salem na Junes bambote ne yango wana bana nga nyonso e bana nga ya molimo ba femme sage nyonso napesi bino mbote. La prochaine émission, boko yeba makambo solo. Bye bye.